partout nazokende ba examen bamona ke côté. Non bamona le côté mais entre temps lokolo moko kaka ya gauche wana ezo peser 18. Mais dans ba etonga tozo kamba batu nyonso bazaka d'accord na bisote. Malgré le coloneta wana mais nazo conduire. Oui. Donc ça veut dire que oza wana mais na etonga ba ebite ke oza hospitalisé. Mais dimanche bamona kayo. Un jour comme ça na moni ndeko moko ayo mona ngai. Ngai epsinga en tout cas papa nga na ekomona yo tosola na yo et nalingi na epsa yo vraiment que tosali yo mabe ebele. Nazwaka supongi te. Nalalaka su te et yango na ye molimo mosantu déranger nga mingi na ye osambelela ngai. Bala nzambe faut comprendre que eza na bato mosusu osali ye mabe te mais ye aza likambo na yo. Biso toa bato tokamba etonga nakoki kokamba etonga na bon vouloir ya mondimi te. Non, ngai fo nakamba etonga ndenge nkolo azosolola na nga. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais bitumba na biso ezali na milimo ya mabe. Azwa lokumu pona programme na biso lelo tozolanda lelo toza na suite ya programme tosalaki juro elekaki toza na Zion International TV obino bolingaka eza partout à travers le monde na partenariat la ya bandeko na biso na chez biso télévision na Kinshasa topesi président Mukadi Mbote Mama Wichi prophète Eric Thomas Fabien ndeko na biso Eli pe bandeko musu ba pasteur otomona bazo à chaque fois na chaîne Mama Mukadi tozozela bino awa na kanisi bientôt ba ozana biso na Paris pour na kosala ba programme na bango vraiment merci pour la nyonso oyo bozo sala pour na biso toza ensemble pe tozo ba appel à téléphone na bandeko oyo bazolanda biso chaque fois mais eloko nga na osenga bino lelo bosa abonné na chaîne na biso Zion International TV yangwana batieli bino na écran o s'abonner ko senga ka une seconde pour bozo ka alerte tant nyonso toza na programme bo bandolanda biso eza esengo mingi so bosali yango ekosepelisa biso là toza na surprise munene toza ya mosali munene awa na chaîne na biso aye exceptionnellement lelo ko témoigner grandeur ya Nzambe ke Nzamba zana bomboy Nzamba salak obi avant d'aloba quelque chose na pesa d'abord mbota se présenter liboso na bino auti wapi église na eza wapi et puis après makambo oyo bozela ki boyoka bokoyoka ngo lelo o Nzamba saleli akosala pe mais ekozala bien soki oyoki yango obengi biso po to sunga yo otikala ka koyoka te mais sengeli pe ozwa suivi po yo bika ndenge ya biki amen na tiki pasteur Gilo qu'on appelle Simote na kombo na Yesu on se présenter liboso bandeko voilà to pesi na mokolo lelo pasteur Giloko
pasteur de l'église Péniel, l'Assemblée chrétienne Péniel, eza na biso na région parisienne, na 26 rue Magellan, 94 Sissi Bonnet, tozaka juste na gare ya Sissi Bonnet. Donc église ezali wana, tosanganaka dimanche à partir de 14h, tina 16h45, lundi, mardi, mercredi, vendredi, toza pe na ba programme na ligne. Tosanganaka ligne à partir de 21h. Donc bato pe baza intéressé bako ko landa pe biso na ba programme na biso pona losambo elongo et puis ba conseil ndenge mutanzambe auti ko loba awa. Voilà. Donc on a zaki nango ya ko se présenter yango naza papa ya bana, naza marié, père de 3 enfants et puis par la grâce de Dieu tozotambola elongo na nkolo nzamba zosunga biso mokona mokolo. Merci. Merci mingi pasteur Giloko. Et c'est un peu me présenter apôtre Ben naza na mwasi nanga kombo na mama Sonia on a pesi mbote na kombo na Yesu nzamba pesi biso bana 6 garçons et 2 filles. À chaque fois tomanda senge pa nzambe apesa biso mwana mwasi mobali aye. Mobali aye à chaque fois kilo toujours 6 garçons. Et puis après vraiment ton ngai kuto clôturer nzambe asali ndena sima wana tant na kiko tika mama vie mokumba 7e mokumba naza na hôpital pour abota docteur azoyi pisanga sanser ari continuer sur kobota pour nzamba opeso mwasi ndena zui mwana mwasi 7e et puis tant toye totiki souhait de poto ala ina souhait tokomia na France toye kozwa la dernière fille nde siko topesi tolinto kabela bino progéniture muto nyonso azoluka bana ya solo soki lo sambo na ngana beti yango pona yo to sambeli mingi pona ba mama ebeli bazozwa bazemi po to soki obengi biso na telefone to ko sambela pona po biso to succès na biso wana to o nzamba pesi biso le to kabela baninga mosu po bazwa bango na kombo na Yesu. Lelo toza na programme moko ya témoignage munene po bandeko mingi bazana problème mosu bakomi na suka bazoyi batendeni bakozwa solution. Mais solution ezate epa ya banganga. Solution ezate epa bato ya mokili. Mais solution ezepa nzambe. Tokomi na suka na mbula siko presque dans 2 mois tozokoma tozokota na année 2025. Yango mutu nyonso esengeli atambola ne kenge na suka na mbula oyo. Oza na distraction te ndeko tala examen de conscience, l'examen de conscience personnelle ndenge otambusa ki bomo ina na 2024. Soki ozalaki libanda ya Yesu nkolo asunga yo po ozongela ye oyeba ye po bomoi ya moto ya sécuriser kati na nzambe. Soki natangeli bino verso totangaki na émission na biso elekaki avant toyoka témoignage natuna mituna na mosala na nzambe natangi na mokanda ya Psaume chapitre 37 verset 14 à 15 balobi les méchants tirent le paix, ils bandent leurs arcs pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leur arc se brisera. Bato na mitema mabe mitema likundu baza komi bongisa na tango po basala mabe kati na ba oyo bazotambola kati na volonté ya nzambe. Babongisi bibundeli na bango, babongisi ba epée na bango, mais Bible elobi na biso ba epée o bamongisi po bazokisa yo bango bakomi zokisa bango mei na mitema na bango mei ndenge Bible elobi na biso. Bibundeli o bango babongisi po basala biso mabe bana nzambe ekobebisama ekozala détruire yango. Bible oyo tolobaka toute arme forgée contre nous sera nul sans effet. Oyo baoluka kosala mabe ekozongela bango mabulo o baotimola na suka mbulo po bakunda biso bango moi baokwera na mabulo wana pe baokufa ndeko kobangela ko mo tsoza na problème songolo tala numéro ya téléphone za wana benga biso to sambela pour to ko accompagner na situation nazana mama moko nazo encadrer azana hôpital moko na France azotungisa maladie ya cancer. À tout moment nous sommes en contact pour l'accompagner na prévoir azana yango. Bible sengi na biso to miketisa tant toza na situation benga mosala na nzambe benga ndeko na yo
pour accompagner na douleur aux anango pour s'en sortir mais so oluki lisungi te okozango wapi yango lelo na prometa ibino ke toyoka mosai na nzambe a dévoiler biso makambo so ezoleka na kati ya baeglise surtout biso bapasteur tozosouffrir nauti kolanda témoignage moko na chez biso télévision mwasi ya pasteur mama wana aleki aye kotubela liboso ya mokili mobimba alobi ye nde moto anda oboma mobali mosala ya mobali na ye église ya mobali na ye mpo na nini nzambe apesaki vision na mobali epuis pasteur na kati ya église aponaki elenge moko mpo aakompagne na kati ya ministère mama akomi na motema likundu ayini elenge wana alai profete asali nde nini ayokani na nkuku alukeli mwana mobali wana oyo ndeko wana nai kosoutenir pasteur na mosala ya nzambe alukeli mwana mobali wana mwasi mpo akweyisa ye tala mwasi ya pasteur sikoyo mwana mwasi wana mpe asali mission na ye akokisi akweyisi peti wana ntango akweyisi mpo na nini mama pasteur alingaki ke ye azwa deuxième place mpo abandoka ma église mpo sana ezalaki mbongo elobami témoignage na otindela pasteur oyoka yango esalinga mpasi sikoyo nsima mikolo église ebandi kokweya ministère ya mobali na ezokweya mwana wana basalelaki ye piège bakoseli ye mpe lisusu mwana mwasi wana ya protocole akweyisaki ye azalaki na zemi mais zemi wana ezalaki ya frère wana te ezalaki ya frère mosusu mais ntango mama pasteur akoseli ye makambo bayebisi ye ke zemi wana eza ya ye mpe mwana mwasi wana bango quel crime ntango peti wana alongwe l'église mwana mwasi wana aboti bayebisi ye ke mwana wana aza ya yorka azalaki ya ye te azalaki ya frère mosusu abokoli ye pendant 2 ans kuna esika mama pasteur azalaki azalaka na kimia te kimia eza te aye kobima na télévision na chez biso télévision aye kotubela alobi naza otere na bomi église ya mobali nanga azolela aye babengi peti wana prophète wana aye na chaîne ayeba ye kutu te après 2 ans mama pasteur aleli azotubela mais malgré ça elenge azorespecte toujours mama pasteur ayeba ye likambo te ntango mama pasteur abimi alobi mama soki ngai nakomaki prophète sezalaki mpo na yo na mobali no bosungaki okomi ti na degré bondoki to ekoti na motema ya mutu likundu akoki koboma yo ata bozala ye pembeni mama aleli mais mosali na nzambe akangaki moto alobi nakoki kolimbi biso te mais en tant que serviteur ya nzambe na pardonne yo mpo nazwa mpe mawa nzambe ekitelanga nzambe arestore ngai yango wana pasteur Kiloko nalingi lelo vraiment ntango wana auti États-Unis nabengi olobi apôtre balingai babomanga na kati ya église po église oyo tootambusa bapasteur mosusu baza beaucoup peu exposé bamingi baoloba baofingaka bapasteur basala baéglise koluka mbongo boye tout ça mosali nyonso ya nzambe aza wana mpona oluka mbongo te apele ya nzambe lotomo nzambe atindi ye mpo akamba baame ozo comprendre yango vraiment lelo tozala témoin nga nakendeki tolingai tokende États-Unis na yo mpo tokende na campagne okende akompagne nga mais nani nayeba pourquoi tokendeki te qu'est-ce qui t'est arrivé elo nini eyelaki yo nalingi oyeba kozwa temps mpona koexplike biso soki mituni ekozala na otuna na yo tous. En tout cas, merci beaucoup Thomas na motuna na yo. C'est vrai, l'année dernière 2023 esengelaki tokende na campagne monene ezalaki na Caroline du Nord. Tant tobandi mabongisi tosali réunion na biso ya suka to planifier makambo nyonso esengelaki tosala baformalité na biso toyokani nga kutu na biso ke non c'est fort possible na se faire accompagner na bana mibale tokende elongo mais esali ke pendant que tozobongisa ngai complication elingai na santé namoni lokolo na ngai ya gauche ebandi ovimba sans raison ebandi ovimba bon tozopusana avril mai juin ekoki moment ya voyage et donc état nakoma nango ezalaki pasi po ete nakoka koaccompagne yo na voyage wana ya Amérique yo okei na bandeko bakendai na yo na libota bokei bosali ntango bosalaki me ngai natikali na nsima c'était difficile bon na moma wana lokola toza awa ezala na poto yo oyebi mobeko awa soki eza ke complication ya santé il faut ke na munganga ke tobandi oke munganga apôtre nasali 4 grands hôpitaux awa na Paris awa partout nazokende ba examen bamonaka eloko te non bamona eloko te mais entre temps
lokolo moko kaka ya gauche wana ezopese 18 kilo. Bazomona eloko te. Donc nazalaki na longiment, hôpital à longiment, ça n'a pas marché, na ke na Orsay, ça n'a pas marché, na ye na Mondor, ça n'a pas marché, na ke na Cochin, ça n'a pas marché. C'est-à-dire basali ba nyonso bazomona eloko te. Bazomona eloko te. Mais pendant ce moment-là, eza ba biso toza ba pasteur tozo kamba ba etonga, mais dans ba etonga tozo kamba batu nyonso bazaka d'accord na biso te. Donc c'est-à-dire que yo koki même komi boma pona bango, bango ba omi boma pona te baza d'accord na yo te. Yo ko kozwa risque pona bango en tant que berger, mais bango ba otika kozwa jamais risque na yo. Mais pendant que biso pe tozo tambola ba hôpitaux koluka ba solution, mais entre temps tozo bondela nkolo problème nini oyo ba examen nyonso et pesa eloko te. Mais nazo continue ko yokoma. Est-ce qu'il y a un bandok qui ne peut plus? Ah, mais Thomas, nazo kende, naza obligé, c'est-à-dire que naza interné na longiment, naza interné, mais soto komi dimanche. Faut pas passer ngai autorisation de sortie. Autorisation de sortie wa pesi yo. Vraiment. Oye tamsu mutu kabaye bazwingai tokei eloko kaka nkola sala ngai ngolu malgré le coloneta wana mais nazo conduire. Amen. Oui. Donc ça veut dire que oza wana mena etonga ba ebite que oza hospitalisé. Mais dimanche ba mona kayo. Wow. Mais quelques personnes bazali na ceinture nanga na bina regarder bango secrétaire ba ebi quand même que ah pasteur aza hospitalisé. Mais soto comme ka dimanche 10h 11h ba pi autorisation OK musala. Tango aussi ça musala 17h bosilisi 18h aux autres hôpital. Donc c'était comme ça. Mais ngai ewa na zoe ba pété. Mais un jour comme ça na moni ndeko moko ayo mona ngai ndeko ayebisi ngai ke en tout cas papa naye komona abande par ndaku. Mondini bien. Oui, bien sûr. Abande par ndaku bana bayebisi ke papa azate aza netonga alandi ngai tant ndeko ayolanda ngai ayebisi ngai en tout cas papa nga naye komona yo tosola na yo et nalingi nayebisa yo vraiment ke tosali yo mabe ebele. Ah bon? Abino tosali yo mabe ebele. Donc moi écoute na banda ko détailler yo moko sima mususu ezate me yebaka ke na tunia mutuna me mama eloko nini oyo pasteur asali bino alobi devant Nzambe oyo sala et puis a rappeler nga ozaka mosala Nzamba lokuta te. A rappeler nga abi oza lokuta te oza vraiment ya solo mais nalingi nayebisa oka ke nazwaka su pongi te nalalaka su te et yango na ye molimo mosantu aderange nga mingi na ye osambelela ngai. Bon ngai en tant que mutu na Nzambe naza eloko osala te ndako ko Wana hôpital ou bien ndako? non wana naza na ndako mais ayekuta nga na nga na etonga na bino problème eza te na ko accorder au pardon toujours na accorder pardon. Bon place on a éclairci pour le bio banda on en hôpital. Oui. Mais au dimanche dans l'hôpital. Si c'était un samedi na exceptionnellement naya kolanda répétition il y a chorale et puis tobongisa mabongisi tozalaka nango. Pardon. Nalingi nayebisa peuple ya Nzambe baolanda ozomona pasteur aza maladi mais aza komitungisa mpona mosala ya Nzambe atiki hôpital esika batiaki ye azongi na ndako mpona kosokipe na baame Nzambe apesaki ye. Ça c'est le véritable appel ya Nzambe. Donc basali nyonso ya Nzambe bayaka kaka mpona libumu te eza bamusu Nzambe abenga bango. Ça c'est le vrai appel. Quelqu'un qui souffre dans le corps azonyokoma na nzoto ayebi kutu source ya malheur douleur na été mais azosenga autorisation pour akende kosokipe na mosala ya Nzambe. Quel amour, c'est quoi ça? Donc c'est-à-dire que ndeko aye bon Thomas ndenge tosolaka ere nyonso topartageaka liloba bible mpe ezoloba biso mokanda Matthieu soki mutu aye kosenga bolimbisi soki oakorde ye te yo mpe nkolo akoakorde yo te. Donc c'est-à-dire que le pardon doit être au centre
de toutes choses na biso bana nzambe pe basali na nzambe ndeko ayebisi ngai ke en tout cas makambo eza ebele me mwe abanda kopesa ngai me nga question na ngai eza loba na ngai na miso ya nkolo eloko nini oyo ngai nasala azokogire alobi otikala jamais kosala biso mabe biso nde donc c'est à dire que etango alobi biso c'est là que j'ai compris que aza ye moko te okomprendre Thomas parce que soki alobaki ngai donc ndeko azolobaka na deuxième personne à pluriel donc ntango azoloba na deuxième personne à pluriel ah là j'ai compris que aza ye moko te baza ebele biso nde tosali yo mabe mingi na accordé bolimbisi et puis lokola pongi ekomaki ye matata esengela ye nabondela mpo azwa kimia nasambeli mpo azwa kimia mais apromettre ngai en tout cas mokolo eyenga oyo okomona nga ekenda ti mais Thomas na pose motuna mbala misato alobi na ngai nasala bango ata mabe moko te c'est-à-dire que bana nzambe faut bo comprendre que eza na bato mosusu osali ye mabe te mais ye aza na likambo na yo yo ozwa ye na problème te mais ye azwa yo na problème biso toya bato tokamba etonga nakoki kokamba etonga na bon vouloir ya mondimi te non ngai fo nakamba etonga ndenge nkolo azosolola na nga ndenge nkolo azolinga amemela nga donc eza ndenge wana nde nakokambela etonga donc c'est-à-dire que tozokutana na baproblème mais eza mpe nzoka non c'est-à-dire que mais Thomas nga mpe naluki nayeba exactement reproche eza nini mais natikali ozwango te eyano vraiment natikali ozwa te mais eza mpe bato na bande kolinga de tout cœur de tout mon cœur vraiment mais Thomas mais c'est-à-dire que ebele bamona loboko na nkolo ngai bon mbala mosusu mosali na nzambe mo atuni nga mais pasteur comment se fait-il que yo otémoignaka te na makambo oyo nzambe asalelaka yo bon nga natika likambo nyonso na ntan na nkolo c'est-à-dire que na matière oyo etali loboko na nkolo ezali bamiracle eza batémoignage ezalaka mais yango nde te totiaka na avant-garde na première position eza yango te baza bandeko oyo nkolo asungi bango mpe mingi na nzela na ngai mpe soki nalobi ke bango mpe basungi te nalobi mpe lokuta bango mpe basungi donc c'est-à-dire que kosungana yalaki de part et d'autre mais nzoka na kati na bango bazalaka nde na lino contre mosali na nzambe posa ezali ke etonga efo ekangama etonga efo ekufa existe su te et donc voilà yango wana tozolinga kointerpele bato ebele vous savez bapasteur mingi baza bavictime na bakati ya baetonga bazokamba bato oyo tozala bango na baetonga toyebanaka na bato na elongi me na mitema te yango bible ezoloba motema ya motu eza mabe koleka na nyonso kaka nkolo moto akoki voilà kaka nkolo moto akoki koyeba motema ya motu donc ndenge toza wana en tout cas tobengami kolingana mpe kolimbisa eza mpe message napesa elobi na etonga c'est-à-dire que ntango osalela nkolo olingi elonga ezala na yo zala moto akolimbisa zala mpe motu oyo malgré basali yo mpasi wana malgré likambo monene ekomeli yo me nzambe bandeko wana basalaki mabe batatoli est ce que lelo baza toujours na église ou bien bakimaki ou bien en tout cas bamonaki yo na mpasi na likolo baosouffrir est ce que baza nalina yeba soki esukai ndenge Thomas c'est-à-dire que balobi nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais bitumba na biso ezali na milimo ya mabe c'est-à-dire que mutu oyo aye komibimisa epai na yo yo moni ye mais misusu oyo baye komibimisa te omoni bango te c'est-à-dire que bazalaki etuluku ya bato oui bazalaki etuluku ya bato parce que moko kuta mona mosali na nzambe mosusu ayebisi eke aya koyebisa nga nazwi problème na ye
nazwi problème na ye. Donc c'est-à-dire que tokutani na baproblème oyo eza ke me na kati ya minoko na bango bazotatola ozalaka mosali ya nzambe ya solo. Donc c'est-à-dire que soki musala oyo ezala bato oyo baye ndenge kuluta lobi, ezala ba oyo bayeli libumu, eza mpe na ba oyo bazwa vraiment oyo ezali appel authentique. Soki ozwi appel authentique te na babitumba tozokutana nango awa ekozala matata. Mais soki ozala appel authentique, ye moko kolo appel azobundela yo, et puis bango moko bazotatola. Donc c'est-à-dire que nde bazotatola baye nga ezali eza depuis nazali kokamba musala awa nakute na deuxième témoignage ya boye moto aye kotatola boye ya liboso ezalaka na 2016 moto aya kotatola boye kana esika toalaki netonga wana moto aye kotatola ya mibale alaki l'année dernière moto aye kotatola, c'est-à-dire que moto azotémoigne ke azalaka ya solo, azalaka pasteur ya solo. Donc c'est-à-dire que soki ezalaki ke obangaka nkolo te ozosala kaka na loyenge do likambo soki eye en tout cas puisque ozwa appel te nani aobundela yo. Amen. Nani tuna question moi pasteur po eza na ba pasteur ebele ba musu batiki misala ya nzambe pona bakaya ndengo wana ke bato oyo ya azo gêner pona bango azo prier pona bango mais bazo combattre amoni ingratitude wana epesi motema libanga lobi atiki pona yo elo nini etindaki oko lâcher l'éponge te o continuer kaka et puis au surmonter makambo yango nzambe pe ye moko sikoyo na ibite so changement monani na situation ozalaki nango finalement qu'est-ce qui s'est elo nini s'améliorer et puis est-ce qu'on pardonner bande quoi na ceux qui ibike bango balaki à la base makambo wana. En tout cas Thomas na matière ya oyo eza kaka tozolobela mwa likambo oyo mais soto bito kota moboko ya makambo eza ebele ya oloba, eza ebele ya oloba, mais seulement eloko ya liboso touti koloba awa eza ya kolimbisa. Eloko ya liboso po kolo akontinue kotambola na yo il faut limbisa. Soki olimbisi te, mais c'est vrai esalaki situation pasi yo yebi pasi na leki nango 2023 2024 pasi ya makasi yo monta omoni nobi aleki okondi mingi. Donc c'est-à-dire que na lekisi matam ya pasi, c'est-à-dire que eloko ya liboso na accordaki eza pardon. Po na lobaki yango soki na accordé pardon te ekozala pasi po na ngai nazwa lobiko de manière intégrale pe ekozala pasi po na koba na musala eloko ya liboso vraiment na vida motema na ngai kanda eza te na pesa bandeko wana pardon. Amen. Mais seulement lokola base retrouver na kati ya kokoso wana Toma moto abengana bango aza te, moto abengana te bakenda moko nsima ya moninga. Mais malamu eza nini avant makambo nyonso ekoma kolo azotalisa biso kolo azotalisa mosusu balobi toyaki mission soki mission na biso esili to biso ekomi na suka moko tozwi bamessage wana tobi bon balobi ke mosakoli ya solo bayebaka ye na accomplissement ya message etango tomoni esalama toma ndenge nkolo atalisaka moto oyo aloba na message ayaka mission ye mpe akenda moto ya liboso ye moto aye asengi bolimbisi akei nsima mpe balandi et puis voilà quoi. Donc c'est à dire que bakenda bango moko tosala non échange ya parole eza te, c'est à dire que puisque mission échoué bakosi kovanda esika wana te nzambe mpe atinda bato mosusu nzambe azokontinue kotinda na ye eza mosala na ye biso losambo yalaka ke lokola bazokende ya mabe remplacer ya malamu mpo tokoka koavance. Donc tozobunda petit à petit tozokokende malembe mais en tout cas eloko ya motuya basali na nzambe bozala na même situation boye bozala na motema kopardonne bozala na motema kopardonne bozala vraiment ete na kanda te parce que moko ya bakambi mosusu kaka baréseau chrétien abengai ngai l'année dernière
na pasi na nga toujours na beki nakezwa mwana na aéroport ya Orly, mwana utaki Espagne, nakezwa ye na aéroport ya Orly. Ntango nazwi mwana tozobima na parking, telefone eleli, évêque abengi ngai, pasteur mikolo ebele ozomona te oyokani te, nabi toma ngai na traverse boye boye, mais pourquoi obenga ngai te? Évêque Mbakata Josué, mais pasteur pourquoi abandi kotalisa nga, nabi na expliquaka azo explique ngai problème oyo pasteur o na comme na réponse nazopesa yo, place pasteur o na États-Unis azobundana kofuta sale kozwa ba crédit na mwasi. Donc c'est à dire que ndeko wana aye kotatola abike pasteur biso tozonyokola yo. Donc tosali 6 ans en église, makambo nyonso nga mpe bato basali 6 ans 7 ans tosali 6 ans en église, église ezomata te eza ngai moto nasalaka avancement ndenge nini boyabi te nga vraiment navandi awa nakanga bato tomone okolanse loko boye bato baza na kilo akopesa bato. Donc c'est à dire que makambo moko ndeko atatoli évêque ayebisi bon nasola quand même na pasteur titulaire na abi non nalingi te pasteur na ngai yeba na ngai nasola na yo, mais nga azaka na Paris nako résoudre problème na ndenge nini esengeli motu oyo ozaka ne awa asala suivi. Finalement pasteur na etango Thomas sololi na ye alobi non ndenge ali awa pasteur azaki déçu. Voilà pasteur akende côté ya kunepana Canada. Oui, azaki déçu na makambo oyo mondimi ayebisi na évêque autaki awa, tellement azaki déçu eloko lobi ke soki oza vraiment oyo simbami te ojete éponge. Ojete vraiment éponge, c'est-à-dire que ça même biso tokutana ba problème oyo, c'est-à-dire que soki bomoto ekoti nzambe elongwe ka bomoto toma okangi. Donc c'est-à-dire que au jeter éponge et moi au continuer à sauter, tu laisses tomber. Mais c'est-à-dire que toza na église ba lourd ravisseur toza la bango na kati ya itonga yo zo mona bango bazui apparence ya bampate réellement baza bampate te baza ba memete baza vraiment ba lourd ravisseur. C'est pour cela nazo ko interpeller kaka ba pasteur bo jeter éponge te, bozala toujours déterminé na musala oyo et tozolela mukolo na mukolo mawa na nzambe etambola na biso pe nzambe alongisa biso na ba épreuve tozoke nango. Amen, amen, amen. Eza esengo koyoka témoignage ya pasteur Guy Lendi Singai pe Lendi Shemusa nzambe wazolanda programme lelo. Nzambe ne mutabenga yo, nzambe wana akotika yo te, akosunga yo poko matina suka na kati yote. Il y a un mois toyambi bandeko mo bayaki na etonga basala kala bakendaka baye kozonga etonga tant siko to silisi culte ndeko akesola na mama Mimi mwasi na ngai alobi na moni pasteur azoteya mama, je te l'avoue biso toyebeka mpona pasteur esilia toyebeka ke pasteur azokende. Oui, babi toyebeka ke pasteur mpona ye esili parce que na eta oyo akomaki nango toyebeka. Donc c'est-à-dire que ntango ndeko amoni nzambe arestauré moyen fanda so ezata bi te il faut nazonga esika wana mpo namoni nkolo yango azalaka ya lokuta te. Donc c'est-à-dire que ozomona yango nazolendisa bandeko bojete éponge te, botelema bitumba ezali mais toza balongi. Amen. Voilà. Toza balongi na kumisi nzambe. Nzambo abenga ya kotika yote balobi oya komeka koluka kosimba yo eza loko asimbi prinel de lait de l'Éternel kosimba likongi ya nzambe osimbi nzambe moko yango baluka kike basala mabena mosala na ye pasteur Giloko mais nzambe alobi na olio basuka pona yote yango zo continuer toujours et puis tala il y a un changement aujourd'hui nzamba zo sala pona mosala ekende liboso lelo kuto yaki wana programme po nzamba pesi chaîne na kati ya ya YouTube na kati ya église donc
bandimi babandula na programme na chaîne na bango ya YouTube tango nyonso combat ezoya nzambe pe aza komatisa biso yango mosala nzambe okoki kotala biloko wana te biloko wana ekopropulsio mpo okende liboso yo mpe mwana nzambe so oza na situation moko osala mabe na paster oyo azwaka soin na yo amitungisa mpo na yo asambela mpo na yo abondela mpo na yo agena mpo na yo ndeko zonga epai ya mosala nzambe senga pardon nautaki koteya na émission elekaki kuna alobi na teyaki sur la délivrance totale po ya kati na bomo ya moto eza te kabati ya loboko eza te bokende na mangengenge eza te kokende kati na n'importe où mais esengeli kati na biso tande mosala nzambe asali alimbisi bandeko la confession et la repentance nde yango ememaka délivrance kati ya moto ozo comprendre akangelaki oyo balukaki basala ye mabe te afungoleli bango motema alimbisi bango yango a récupéré oyo abandaki koluka sante na ye ndeko tokomi na suka mbula tala luka kimia na bato nyonso tout autour na yo na kati ya libota na famille na yo partout entourage na yo tia kimia na bato nyonso tika message na biso ya lelo interpellé yo témoignage oyo mosana nzambe auti koloba interpellé yo tala numéro yango nezoleka ozo hésité nini po ozwa telefone obenga biso po tosunga yo toza na suka mbula biso toza kaka na critère ya église na biso eza mosika te na hôpital ya Rimondor toza na 1 voie Félix ebwe 94 000 en face ya kafe ya critère chaque 10 heures toza wana na église tozoyamba bato tokoprendre en charge tokoyeba suivre vie na spirituelle mpona kosunga obima na situation oza na yango mpona kosukisa programme na biso ya lelo nasengi yo kaka eloko moko ndeko mosusu mpe na besoin azwa video oyo azwa programme ayoka makambo tolobi partager numéro oyo eza kuna benga biso na numéro nayebi te soki opesa numéro na telefone. Voilà, donc ngai mpona motu nyonso oyo alingi azwa ngai pasteur Giloko nazali na région parisienne nazali pasteur ya église Peniel ndenge na pesaki awa numéro na ngai ezali 07 58 90 29 53 donc pona biso batu ya awa 07 58 90 29 53 batu ya libanda plus 33 7 58 90 pona batu ya Belgique batu ya Kinshasa 29 P53. Voilà. Adresse Nabiso ya Etonga ezali 26 rue Magellan 94 370 Sissi Ambry. Tozaka na gare ya RRA Sissi Bonnet. Donc de la gare tina kati ya salle ya Etonga tozaka na 3 minutes à pied. 3 minutes à pied au commis et puis programme Nabiso dimanche après-midi. Et puis mardi, mercredi, vendredi, tous appels longo na ligne pour se connecter au benginga aussi contact nangai. Nazo pesa ba contact mususu ya Etonga toujours. Deuxième na troisième numéro plus 33 78 61 55 359 plus 33 66 20 27 205 oyo pezali ba contact toujours ya bato Etonga soki olingi kosola na biso ya pas de problème obengi biso quel que soit problème na yo to se disposaka pona kosunga bandeko vraiment ndenge Thomas lobi to luka kimia na bato nyonso po ete nkolo atambola na biso. Merci beaucoup. Amen. Vraiment tozana esengolelo koyamba pasteur Gilo kezamba la suka tete koyamba elisu mikolo koya et puis mosali nyonso ya nzambe oyo alingi koleka na programme na biso po apambola bato nzambe asaleli biso pe il faut toyeba kopambola pe bandeko mosusu pourquoi nzambe asali yo makambo na bomba témoignage na kwa kotémoigner ote na kotémoigner soki tango ekoki non témoignage eza na teyaki lobi na église si la puissance du témoignage nguya ya
otatola soki nzambe asali yo bikamwa esengeli koya na bachaîne lokola oyo otatola mpo mokili bayeba oyo nzambe asaleli yo mpo asala lisusu ya ebele koleka me mingi babangaka oyo naokoka te na oyoka soni mpo na nini esengeli ati oloba makambo wana te ifo bomba mpo na yo nabomba mpo na nzambe asaleli ngai soki oluki oya oluka nga na butu okutana na nzambe nanga alleluya alo makambo nyonso nzambe asala kati na biso eza mpo totatola monene na ye mpo motu mosusu akoyoka témoignage oyo aoya mpe komeka nzambe ya kiloko alobi te ndeko nzambe asalelaki ye akosalela mpe ngai ozo comprendre biso toomona makambo ya minene mpo na nzambe awa ozo comprendre nzambe aza monene nzambe asalaka nzambe aza na bomoi na suka mbula oyo eza na demo moko baobenga ye demo molok demo ya liwa la mort subite la mort surprise ovandi kaka boye okwe okufi mais bomama na kati ya molangi oyo eza yesu masiya omoni pese soki eza na kati ya molangi soki soso aye po asimba yango akokoka te mpa akota na molangi nde nini yo so obomami kati na yesu halelu mutu moko osimba o te ezala ndeko nde nini ndoki ya nde nauti na kinshasa abongwani na ye puku akota na ndako na ozika na moto ya nzambe ozo comprendre benga biso tala nimero na biso ezo navige wana ozomona 06 33 06 63 63 00 abonner la chaîne à biso tindila pende ko mosusu ekozala sema mpona biso nzambe apambola bino soki oza maladi soki oza kotokisa na priye mpona yo esika ozali mpo nzambe apesa yo lobiko soki oza na témoignage oyo biso tosali lelo soki nzambe asaleli yo benga biso na numero ezo navige mpo toyamba yo otatola mpe monene na nzambe na kati ya chaîne ya youtube na biso Zion International TV mpo nzambe asengeli kozwa lokumu na maso azosala mpo na biso nzambe topesi yo merci mokona lelo mpo na nyonso osaleli biso na chaîne oyo merci mpo na présence ya mosali na yo kiloko awa nayebi ete oyo nyonso alobi elendisi bato ebele nkolo tika ete bao baza na se atake ya diable bipai bango bazali baza na basituation difficile bazokoka te kopardone bato basala bango mabe nzambe pesa bango motema ya bonzambe mpona kolimbisa mpo ete nde eza nzela mpona biso mpona kozwa délivrance oyo nyonso aza maladi na ntango na bondeli epai azali nzambe osimba ye tika saint esprit localize ye mpona kopesa ye guérison oyo azoluka mabota nzambe simba ye mpo opesa ye bana na kombo na yesu ndenge opesa ngai mokonzi na libere esprit oyo ya progéniture onga nazwaki nzambe epai na yo na kombo na yesu oyo aza na maladi na olenge nyonso oyo nyonso ali na maladi héréditaire yesu olongaki yango na croix ya golgota simba ye kambo na nzambe oyo ase retrograde atika église oyo avandi kati na bondoki na misala ya molili nzambe tika ete akutana nazanga kimia esika azali mpo ayeba nzambe yesu oyo biso tokutana na ye na kombo na yesu kristo kutana na ye nzambe topamboli baye nyonso balandaki biso na etando eke oyo à travers mokili partout bazali bapambola na kombo na Yesu Kristo tolobi amen. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomi kolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te l'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio
mpe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele, non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, Cité de la diaspora RD Congo, Kinkole Nsele. Maman Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete.